peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Banzela ezate dele sage Miami Koba peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Oui, Paseleki. Les politiques traitent les militaires, les policiers, les enseignants comme des animaux. Regarde seulement les barèmes salariales, timides, sèches, maigres. Il faut stopper cette hémorragie de la souffrance. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Kolia ya pasi kelasi Hospital ya biente Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Baseleki. Peuple congolais, listen, écoutez, yoka, nazobimisa biloko sikoyo. Tout Congolais a le devoir de combattre et de mettre fin aux politiciens toxiques, immoraux, inconscients, sans idéal. Abat le népotisme, le régionalisme, le tribalisme. Le peuple gagne toujours.
Bonsoir, balandi émission Question Time. Question Time, l'ère des questions. Tango Yamituna. Question Time, émission na bino bozelaka. Émission oye ko changer makambo belé na mboka. Émission oye pour le développement ya RDC. Émission ya peuple. Le peuple gagne toujours. Le peuple souverain. Na pesi mbote na banyoso bazolanda ngai na province à ville à Kinshasa mobimba pe na RDC mobimba pe à travers internet. Bato bazolanda biso na internet. Question Time na internet ele kana As TV Media. Question Time ele kana Kinshasa na RD Congo pe na Brazzaville na TNT canal 36 fréquence 594. Donc ndenge nazo sala émission we eza koleka en direct na Kinshasa pour na batapoto o bakanisi eleka kaka na internet eza émission et sala makapo eleka na Kinshasa internet to tchaka kaka po yango pezali média oyo eza ko contribuer pour na ko panzali susu sango na mikili mobimba. Question Time lelo nakoza pena na mokuse lelo nakoloba mingi te lelo information kozala mingi te parce que lelo batunde ba lobby mingi peuple congolais ya poto et lobby mingi peuple congolais Kinshasa pe et lobby et puis toyami mobundeli munene maître Baina Jidoka international tokutani pena président ya Congoli sapote ou azali pe président ya diaspora ba congolais na kombo ya Okito Tongomo tozo ki pe occasion ya ko kende na manifestation salaki pour na ko soutenir FARDC assemblée générale na bango kuna tozo ki sous occasion ko kutana na moto oya liana Honoré Ngwanda moto avana na Honoré Ngwanda to kutana ki ne bokomona epe awa comme on a Libita bokomone pa pe bokomona ba compatriotes congolais ebele a poto balobaki na micro na biso yango lelo na kozala penza bref avant na pesa nan ba sommaire ya lelo ndenge na oti koloba na kotiela bino lelo concert répétition ya wenge musique à 4x4 ndenge bazali ko répéter pour na ko préparer concert na bango ya le 30 juin. Est-ce que bako anile to ekobeta to ko bango ka na émission ndenge peuple alobi boko mona pe Dadju alobi ba proposer ba million kasi ye aboya kobeta concert na Kigali to na Rwanda po Dadju alobi baza ko faire souffrir peuple na ye. Bokomona mobundel monene maître Baina Jidoka international à Koloba. Bokomona président Okito tokitaki na terre place à Salaki assemblée générale nae kuna tokutaki ba compatriotes ebele bango pe bakoloba. Lelo na penda ko pesa information mingite na pesi bana masina mbote Kimbantseke Njili Maluku Sele mbote na bino. Bana ya Matete Limete Ngiringiri, Kasavubu, Kalamu, ya bino pe mbote yangoyo. Na bosa nite bana Lingwala, zona Kinshasa, Ngaliema, Makala, Bumbu, Bandal, Gombe, ya bino pe mbote yangoyo. Na pesi bakinwa bisika nyoso bovandi mbote na bino bisika bozwami liboso ko banda. Lelo na bina koloba mingi te lelo tozo kende mbala moko na ba image na ya ba voix bato batindaki avant to landana nu ba image to ba voix bato batindaki concours munene ezali ko salama na Congo o ba bengi Next Gen Competition esi bandaki casting eza koleka na As TV samedi na dimanche na 20h soko tie samedi dimanche na 20h okolanda Next Gen Competition tolanda publicité
Désormais, rien d'autre à regarder que Next Gen Competition. Next Gen de Makambu, Next Gen de Souka. Suivez nos castings les samedis et dimanches à 20h juste sur Aspect Spirituel Télévision ASTV, la chaîne incontournable, et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Surtout, n'oubliez pas de s'abonner, liker et partager nos contenus. Next Gen Competition, préparons la relève de la musique congolaise de demain. Désormais, rien d'autre à regarder que Next Gen Competition. Next Gen de Makambu, Next Gen de Souka. Suivez nos castings les samedis et dimanches à 20h juste sur Aspect Spirituel Télévision ASTV, la chaîne incontournable, et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Surtout, n'oubliez pas de s'abonner, liker et partager nos contenus. Next Gen Competition, préparons la relève de la musique congolaise de demain. Nasi bomoni publicité à Next Gen Competition eza koleka samedi na dimanche na 20h. Samedi ezali pona ba mission mokili, dimanche ezali pona mission nzambe. Yo zali kotala yebisa pe muninga ke kozanga te samedi na dimanche na 20h po otala Next Gen Competition. A part wana ezali na spécial Next Gen. Spécial Next Gen ezali chaque lundi na 16h. Kuna na spécial Next Gen balobi ezali kaka ba candidat o baza ko bundande ba ko gagner te. Ba pesi pe peuple akobanda ko gagner mikolo nyonso chaque lundi ba teli peuple 20 000 francs congolais. Ba obanda ko tia mituna soko répondre na mituna wana o gagner 20 000 francs congolais chaque lundi na ASTV pour la compétition Next Gen. Moutoumoko abana ko gagner 20 000 francs congolais chaque lundi na 16h. Babana ko tia question, soko zui na question wana soko za yomoko ozui 20 000 francs congolais. Soki bozali ebele boko kene na tirage au sort. Yango wana tolanda publicité il y a 20 000 francs congolais. Bonjour la famille, l'émission spéciale Next Gen et Mimi Bissoli Kolo. Suivez spécial Next Gen tout le lundi à 6h en direct sur ASTV et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Cette émission vous permet d'avoir les détails sur la compétition, les précédentes prestations et activités. Une surprise à ne pas manquer. $10 à gagner, équivalent de 20 000 francs congolais si vous répondez correctement aux questions prévues. Next Gen de Makambu, Next Gen de Souka. Bonjour la famille, l'émission spéciale Next Gen et Mimi Bissoli Kolo. Suivez spécial Next Gen tout le lundi à 6h en direct sur ASTV et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Cette émission vous permet d'avoir les détails sur la compétition, les précédentes prestations et activités. Une surprise à ne pas manquer. $10 à gagner, équivalent de 20 000 francs congolais si vous répondez correctement aux questions prévues. Next Gen de Makambu, Next Gen de Souka. Nasi bolandi publicité 20 000 francs congolais. Bozala toujours branché na chaîne Amino ASTV. 20h30 nyonso batiaka ba film ba Nigérien kitoko. Na moi batiaka ba documentaire ba film bien. Et puis na butu batiaka ba miziki. Et puis batiaka ba combat ya boxe pe MMA. Na baki lelo na ko tarder penza te. Naza koleka mbala moko na lombango tolanda répétition ya wenge musique à 4x4 tout terrain. Bango nyonso bazalaki ba jibe piana. Bango nyonso bazalaki tolanda bango.
basuka tenengana compléter moi moke idée à mon frère Werason nenga lobi omoni ezali kamamboka so tali omoni même na Ukraine guerre eza makasi mais équipe nationale na bango ebete balé donc ça veut dire que bien que nous sommes attaqués mais on peut travailler pour aider le pays donc pour aider FARDC donc les producteurs n'ont pas eu les canissa bien que a une partie à il y a les condamnés ça qu'on a donc voilà donc rien à dire Congolais ne soyez que la mise à jour s'impose donc Wenge musique à 4x4 va redémarrer le monde donc Makambo monde sera redémarré donc rien à dire eza kanda te zouate master lobby Congolais mota ovana na parler jour wana na habité sur ezandeni donc na sengi ba fan tout ya Wenge musique baya ebele ndé ba na poto ba avion ezo ya mikolonio so plein ba ya concert vraiment gloire à Dieu pour ça quoi Nasir Bolandi répétition boki ndenge ba musicien Wenge jiba lobby wera lobby bango nyonso tout ba lobby Nasir Bolandi répétition ndenge baza ko préparer mais peuple est telemi, ba maman ba femme forte pe ba telemi, bango balingi concert ezalate, tolanda ba femme forte. Biso nyonso ba Congolais, oyo bozali na ba province, na bino bozali na kati na diaspora. Boyebi ke le 30 juin, nde ezalaka jour na biso ya indépendance date oyo tozwa lipanda. Le 30 juin, biso ba femme forte, to lancer message. Cri munene tozali koyebisa biso nyonso ba Congolais esika tozali en mémoire ya Emery Patrice Lumumba Mzee Kabila ba héros na biso nyonso o babundela mboko potoko manesika tozali pona mémoire na bango et en plus pona bandeko na biso na est o makile zotanga matin midi soir ba militaire bazokufa pamba na front likambo ya fête na Kinshasa toboyi biso ba mama tolobi toza na fête te ba concert na stade nini toboyi makambo wana ezala te ba yaya na biso ba musicien ya Wenge muzika boko kamata nanu concert bozongisa ngo nanu wansima muke totala nanu makambo ya embargo po makambo ya embargo ekomi kamsusu boko beta concert na stade dans l'entretemps makambo na est ezali kobeba awa nazali koyebisa jibe mpiana yondo olobaka on ne fait pas la fête quand ça brûle chez les voisins. Maintenant, ce n'est pas chez les voisins où c'est en train de brûler, mais c'est chez toi. À Goma, ça brûle. Donc, il n'y a pas de fête à Kinshasa. Nasir Tolandi, ba femme forte, bomoni, ba femme forte, bango balobeza mukole indépendance, concert et kozalate. Tokoyo Kapé, Dadju ya lobi ke, alobi ke, Dadju ya lobi ke na Rwanda ba proposer ba mbongo banini ye alinga ko beta te tokozo interview ya Dadju en exclusivité tangu tokoyamba maître Baina Jidoka international. À part ça tozana ingénieur Faye abengi biso parti a poto alobi émission na bino question time ezako tambola makasi alobi na lingina sala publicité na ngai nazali koteka machine ya Xerox nouveau modèle outi na Angleterre atie machine ya Xerox ya A3 ya sika nanu basaleta aza koteka yo mutu aza na imprimerie yo mutu aza luka fungola imprimerie yo mutu aza na société oza koluka machine imprimate ya A3 ya sika nanu basalela te contacter ingénieur Faye na numéro ebimi wana tolanda machine ingénieur Faye azali koteka benga ingénieur Faye na numéro wana okozwa ye. Nasi Olandi papa Popol P azali commissionnaire ateka kabandaku alobi question time ezako tambola mingi apesi biso tosala publicité ya lopango na ye azali koteka tolanda kuna na masina azali koteka lopango moko ya kitoko pembeni ya kwe na talo malamu soko bengi papa Popol okozwaye tolanda publicité. Vous avez besoin d'une parcelle? Voilà la solution. Une parcelle à vendre à Massina quartier 2 à Pascal sur la 5e avenue après le boulevard. 3e parcelle à l'entrée.
Ndako est dans 3 chambres, cuisine, douche, paix magasin. Pour plus de détails, contactez l'agent Simon Bopol au plus 243 904 46 77 15. Nasi Bolandi ba publicité avant to yamba maître Baina Judoka International. Tolanda sous publicité, il y a Next Gen, il y a compétition et puis il y a 20 000 francs. Bonjour la famille, l'émission spéciale Next Gen et Mimi Bissoli Kolo. Suivez spécial Next Gen tout le lundi à 6h en direct sur ASTV et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Cette émission vous permet d'avoir les détails sur la compétition, les précédentes prestations et activités. Une surprise à ne pas manquer. 10 $ à gagner, équivalent de 20 000 francs congolais, si vous répondez correctement aux questions prévues. Next Gen, des Makambu, Next Gen, des Souka. Désormais rien d'autre à regarder que Next Gen Competition. Next Gen des Makambu, Next Gen des Souka. Suivez nos castings les samedis et dimanches à 20h juste sur Aspect Spirituel Télévision ASTV, la chaîne incontournable, et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Surtout n'oubliez pas de s'abonner, liker et partager nos contenus. Next Gen Competition, préparons la relève de la musique congolaise de demain. Nasi Bolandi publicité, sikoyo tokoyamba maître Baina Judoka International, tosala kine interview na stade ya Tottenham. Na stade ya Tottenham, boka Tottenham, Manchester United, tosala kine libande ya stade, mais na sololi na bata stade mbala sima, na ko filmer stade ya Tottenham tina kati, to comparer yango na ba stade mususu, na suka émission oyo, toko laksa bino pe libanda ya stade ya Tottenham. Boutique ya Bavarez, makamni neza nakati, stade wana zalaka na 30 000 personnes, mais stade wana ba réfectionner yango et comme 60 000 personnes. Pourquoi stade du 20 mai? Depuis ba Belge, depuis papa Raphaël, tata Raphaël, mundele wana sango, ti lelo stade wana est comme indésirable. Stade Kamanyola kout kolobate, chaque fois FIFA alingaka ba compétition betate po eza ko respecter ba norme ya FIFA te, chaque fois ko bongisa. Lelo nazaki na ba image ebele na tia, mais moi na tia la bino image ya te po batu balobi ebele, batu balobi ebele, siko tokolana interview ya maître Baina Judoka International, alobi nini pona wenge muzika 4x4 pe pona mboka na biso. Bana kini lelo toyambi mobundeli munene ya mboka na kombo ya maître Baina Judoka International. Maître Baina toyambaki ye na émission te koleka bosepelaki bolobi tozonga lisu tozwa maître Baina a toza liboso ya stade ya Tottenham o boyoka ka metro kolobelango sima. Maître Baina mbote missionnaire à 100% Nzambe et puis na pesi su ba mbote na bandeko na biso na RDC Congo. On a ba famille na biso na pesi mo be mbote. Maître Baina otoyambi maître Baina balobi maître Baina na concert ya Héritier Watanabe otumbaka voiture. Maître Baina oboma haïtien na concert ya Jibem Piana. Maître Baina otumbaki moto na gare du Midi. Maître Baina osali makambo ebele oza combattant na bien international osali makambo ebele mais pourquoi le roni ne pousse à ça la makambuana yako tumba yako koko nyoko la bande kono ba musicien bana ya Congo pour na culture mboka missiono ka donc si moi le moi mukie gare de Midi te Bercy. Ah merci ouais missiono ka to fani na bamboko en Europe ça fait déjà 28 ans toyebi mundele ndenga fonctionnaka soki ba congolais ba ka saje mundele mdo bundela bango babosana batu ba bundela Congo ezalika biso moko bana mboka. Alors le roi to ebi bango to kenda na bango ndengwana po bango balinga ezala bongo biso to boyi ba concert mboka na biso to ebi pourquoi pour peuple na Congo azo souffrir azana maïté azana biloko roliate azana courante azana nzelate azana musalate azata la place moté azora mbongo a gouvernement sikoyo biso lokola tozo comprendre que peuple na azo souffrir pour tozo veiller. Tout le monde dit non,
tu arrêté na mamba concert à congolais pour même option de distraction to lingi congolais en général azala bien ya to stopaki ba concert na biso mundele siko ayebi bien que to boy musique mboka na biso ba concert mboka na biso tango lingi ebete photo ke na monso un système wana to ke na monso un système de benga lumbe mwete to ke na ngombe bongo ndeka lobi ba moto bani bakanga ya jour mo batika pona ni baza conscient que bango mo batumbola ka biso donc ina wala ne papa mbaloba bakanga kanga bakraka balemba batika bino te wana ezako tozo protester. Ah, ok. Tozo protester pour une raison moko bango mo pe basala yango et pour nde to protester yango mundela zo comprendre que toza ba criminel te toza ba mercenaire te toza ba voyou te ba délégué te bango mo so bazali tozali bo posa congolais toza ko défendre cause mo ezali noble juste pour intérêt ya ba tu mboka na biso ya Congo yo mona api mboka mobimba ba maman na biso plus de 6 millions baza violé 4 500 000 enfants de rire 12 millions de morts et tant que congolais national que na robina na sepela non ya lo moni nazo revendiquer pour un jour qui me côté na kata RDC Congo en plus mboka pe na kata Congo eza l'occupation. Comment Maître Baina mais Maître Baina soki natali yo ozali bien na moni ozolata kitoko ba Versace chemise à Versace veste à Versace mbati à Versace donc oza Versace partout na éviter mokoto soki eza nini Versace mokoto pe Versace ouais. Mais yo zano bien ozolia no bien ndenge bokecho ba na poto baliaka mangoya ozolia no mangoya wana mutuka ndaka bien mais pourquoi ozobundelaka Congo olingika Congo ozobundelaka Congo metaki yo zana bien. Ouais, question moi ezali très pertinente. Michonoka même Bible lobi yango soko za bilamba ta 5 zwata moko pesa muningo azangi c'est pas ça na $100 za toi $10 peso azangi aimez-vous les uns les autres linga moninga nondo milinga yo moko mais so inga nazo lata bien naza pe na mbongo nazo kipe bato bazangi te d'un côté na miso nzambe naza condamné donc ala lingi congolais nyonso ala taka bien asala musala bien atanga ba classe vie na ezala sable wande na sentir bien mais ceux qui ont accueilli tantôt Congo nazo mona beaucoup de gens bazo souffrir nga naza bien non senti bien te non senti bien te nga lingi batu nyonso bazala bien cause ya combat na nga yango wana na lingi tous les Congolais azala bien azala mandiante azala mudakendaka musala mais trop tard mingi batala ko akendaka musala azwaka salaire ne chaque mois asoccuper na mwasi na bana na famille na cause à combat na nga yango wana donc en général na lingi mutinyo so azala bien c'est ça siko bawa ba ministre to kaka bukanga lonzo ba ibimbongo ministre santé ibimbongo ministre ya finance ibimbongo ministre ya agriculture soki ya nini ya ibimbongo ba détournement chaque jour ba ba millions c'est que bato baza motema malamu te lokola bino détournement déjà na histoire ya Bible et la kisi batu mabe moyibi et la kisi mutu mabe voleur mutu mabe mbalamo na livre de souvenirs nzambe baza déjà batu mabe alors baza pena ba faux batu normalement bango nde baza na bazara ba travailler à peuple tant on travailler à peuple il faut linga peuple on a na mai alia malamu za na courant aza biloko kolia banzela na epeza la bien mais bango to bazo détourner ba mbongo baza ko yiba mbongo ce sont des caïens ce sont des races de vipères. Ce sont des caïens, des races de vipères. Ouais. Donc, chacun pour soi. Ah. Dieu pour tous. Mais Michon, Atayo Moko, Ozoyi Bambon en Mboka. Pour peuple, on a souffert. Maître, on dit que la peur. Ozoyi Bambon en Mboka. Pour peuple, on a souffert. Mbamou tu on a lisse, on a caïen, on a esprimé. Il y a un peuple, il faut charger à la batouana. On va torturer Bango. D'habitude, on a pour toi. Tokomi lokola ba mpunda ya ba Congolais mbongo nyoso tozwa foto pasaka na bango maladi na bango biso nzala na bango biso ba classe na bango biso makam nyoso ya bango biso eza mamba gouvernement ya no moni les options to obunda yango wana et puis na spécial ba merci belé na nzela mission na yo peuple wana ko ba so éveillé pour ba na ko sa bango ke ba combattant wana ba résistant non ce sont des voyous ba criminels ba assassins ba tumabe non ba non ko sabango mission moi je travaille au yebi
depuis na mboko na 94 tilo na sala. Mais na yebi mbala sima na rezo il faut l'accepter ba pay slip ba fiche de paye na yo. Na roya mbala sima maître Baina l'accepter ba fiche de paye na ye poto ndimake. Maître Baina na moni toyaki lelo kolobela concert a Wenge et sali polémique bamsu wabi concert ezala te bamsu wabi concert ezala et kaboli ba congolais makamongo ke kabola ba congolais na 4-4 mais avant na koma na Wenge ngina tuno question moko très important maître on dirait combat na bino échanger kala bozala ki Kabila dégage et ba Rwandais dégage mais depuis Félix azwa pouvoir boloba sous Félix dégage te combat na bino comme mingi social combat na bino échanger peuple a bien. Bon, comment la bino zaki nyoso Kabila dégage peuple à la bien mais depuis président Félix a pouvoir na mona ba combattre ba taka sous président Félix te baloba sous rien comme ka mingi social et bonga combien chance ton ndengeni omoni mwana mboka bokolo bana été que dégage aza 100% de père et de mère aza mwana mboka mais mwana mboka na conscience na e soka yebi ke azotambusa mboka mabe ndeto telemelié. Mais au-delà ba vangue dégage pour bazalaki ba congolais te. Et puis na minute au dégage ils ont continué na étranger bazanga mboka. Omoni donc ba généraux rwandais, burundais, ougandais, ba ministre rwandais, ba député rwandais donc dégage ils ont continué pour na bango. Donc yungula mission noka. Ba généraux rwandais, ba ougandais, ba colonel rwandais, ba ougandais. Hein? Ba tuana tout. Il faut pas dégager le Kata Congo. Maître Baina potokota na makambo etali Wenge muzika soki lelo ozwi Kagame okosala enini na lo bango Dieu me voit so na kutana Kagame ata na Londres bon so to kutana beto takaya na yebi me nazolo basiko soko kutana so na kutana na minute olega na ke boloko na obete po atele mate po ke no pitete na sila anega na lekai. Bon, maître Baina na yebi ke awa orobete ayo oroiko sale mabe po awa atop obeti mutu ba robeto masasi te ba ko tirer yo te ba okango ka ko ke ko samboke boloko. Mission na ngina isa bana kinya aba ko boma yo okufi mais bon moni mutu ana tamsu na 4 mois za libanda pona osambat ba otuna nga ba raison nini obumi mutu na bi mutu abomeli biso 12 millions de morts na kata mboka. Muto a yibi richesse mboka na biso na minute to za na état de guerre kaka muto ya ndena kutia ina e fona sila anebo omo pe ba tika ngai eza ba raison moko valable eza ko na ndaku na binoti mutu mo akocha bomi mama na yo lobi so zo bo ma père na yo sko muta bongo o collaborer na o ko embrasser yo po sa to bo ma ya ngwana il faut ba congolais ba comprendre aïssa beta mana kata pari akufat pourquoi ba kanga biso te. Merci mingi pourquoi bakanga bino te maître Baina to koti siko na deuxième partie na biso. Bonjour la famille, l'émission spéciale Next Gen et Mimi Bissoli Kolo. Suivez spécial Next Gen tout le lundi à 6h en direct sur ASTV et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Cette émission vous permet d'avoir les détails sur la compétition, les précédentes prestations et activités. Une surprise à ne pas manquer, $10 à gagner, équivalent de 20 000 francs congolais si vous répondez correctement aux questions prévues. Next Gen des Makambu, Next Gen des Souka. Désormais, rien d'autre à regarder que Next Gen Competition. Next Gen des Makambu, Next Gen des Souka. Suivez nos castings les samedis et dimanches à 20h juste sur Aspect Spirituel Télévision ASTV, la chaîne incontournable, et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Surtout, n'oubliez pas de s'abonner, liker et partager nos contenus. Next Gen Competition. Préparons la relève de la musique congolaise de demain. Maître Baina, judoka international, le grand combattant international. Tokomi siko na deuxième partie na biso. Pourquoi ils ont insisté à concert Betati? Mais raison est claire. Pays en temps de guerre. Tozo bundala ba Rwandais. Batu bazo kufa. Tozo ara Congo zatega kao Kinshasa. C'est pas ibitumbezo bunda makuna eza Congo. Yo mona bimboka na bino bozan temps de guerre bazo buma batu boko no bina. Boko de concert. Mission Noka,
toza clair na ndako na bino boza na fête mais boyoka bavoisin bakomi kolela botuni nini oyo te papa na voisin akufi to mama na voisin akufi oyoki bozwa mama na fête na bino na palais boanilango ekomi mawa tobosana te biso oza babantu biso ozala kutu na Congo moto awuti masina aye na matete amoni kaka ke bato mutu moko akufi me baye koparole ble po apesaka mbongo dozo comprendre donc toza na temps de guerre nga mettre bena en changer maloba na nga te concert ezala te fo baanilango so baanilango te eza mawa et puis bamusicien ngo mpe na oloba mpenza baomo baya conscience mpenza ezosala te mboka eza na temps de guerre bango bazala bezoka baki no bina on baya mite moko ya bandoki boye on baya mite moko ya bakayen mpe eza na temps de guerre bazoboma bandeko na biso ozo comprendre donc concert wana fo baanilango bapoussa badate date le 30 juin on peut bien la logique et ça date quand même il faut gouvernement congolais et l'accès à armement et l'accès ndenge ni mboka et fonctionnaire. Merci mingi maître Baina lobi le 30 juin ezali journée oyo babimisa minduki na biso ba armement défilé ça la maison mamba concerté et mamba concerté et puis ce temps on a vrai sens au moins parce que nzambe pas limité mara moyen salam na ndenge ni taka date yango le 30 juin eza date bien sûr talibi banda Congo ezala Congo eza date ezala te fan de la concert eza ba date mo quand même historique et ça pour la concert réconciliation na bi ya bango eza obligé de babete longo concert ba ko taper studio ba bimisa album eza ka concert et puis ba sali réconciliation on intérêt à mbongo sans mbongo nde réconciliation nga ezala nango te siko ni nango donc pour na batu moko ba sali réconciliation na bango et infecté sur ma mboka. Mais maître Baina basi babimisi mbongo ba louer stade babimisi mbongo ba répétition mbongo et que déjà mais chaque monde on a ba poto à route au bas la mois sinon par exemple toza na mois de juillet et na mois de juin au bas la mois sinon tam na août so fouti ba salo so ba masango so ba mnyos so na août on maman na kufi au moins personne za mobile conscience obité na nile et là on est là c'est la maître Baina nde mais sagesse te on nile Baina boanya sagesse on dit que yo so que mutation de mission quoi ça là ça repose boanya makasi boine mais oui tout le monde ngo muto na conscience ezo sala maman no akufi ata jour on ezali jour fête non on annule fête na yo merci ming maître Baina oyebi musicien ba bien Daju moi na vient na biso nani bien na biso Juna jana yaya na maître Gims na ebi bango Daju auti kolobake babengisa ke no beta na Rwanda alobi ye jamais ko beta na Rwanda wana ya Mustafa ya Yusuf aussi olobaki mais Daju pe alobi ke babengisi mbalebela ke beta na Rwanda alobi ye jamais tangu Rwanda zotungisa mboka na ye na peuple na ye ok no beta te na ebite so yoka information mais non peso information vraie boa ke na ngu ba flair na makamla ya yo nanu ya Mustafa na baki Yusufa na baki ngo déjà na côté tozala ekuna na bino déjà ke lokola azala na RDCT azala libanda aza veillé biso mpe toza veillé mpo tozala libanda siko bato bazala na kati ya Congo banoki diba yango mpo moni Daju mpe azala mpe na poto mais oui aza déjà mwana azala na mikili aza veillé kasi baréponse kaka makambo na oloba te maître Baina va tozonga tokata tolanda no kati réponse na nga mboka oyo bazomenase bino même ngani aza bona aza sportif soki ata babina kuno bunda na Rwanda na okete na okende te et puis nga loboko na kopesa Gagame mbote te timukile ekufa Gagame so na kuta ene fona frapper c'était sanguinaire criminel obi no comprendre te Micho est-ce que vous comprenez pas pas baza mutu mo boma bino azo envahir mboka na bino azo iba richesse mboka na bino pays na comme ça moderne peuple mboka na zo tanga bien azo lia bien azo lata bien azo sa musala bien na ba richesse mboka na bino bana bon bazo tanga lelo na ba laptop biso bana biso ba tableau de c'est bukana bana biso de ba tanga na ba place moko eza malamu te mbule beti bana ba ki ma banzete mais pas na mbule beti bana bazana kata sa so biso to encourageable a bon monsieur moi ba bino suna ndozo ba kanda po na ebite so congolais zo comprendre ba jibe na ba wera botika ba ventir na bino bo anile concert na bino wana bo anile botika ba ventir pa pam au moins ba Daju
bazo annulé koko bazo boya ko no beta nguna point tola nana nu daju muke maître Baina tola nana nu daju botala daju ndenge alobi ke annulé concert na ye na Rwanda. J'ai toujours eu ça m'a toujours froissé le cœur, ça m'a toujours fait quelque chose à chaque fois qu'on m'a proposé de chanter au Rwanda. Donc par respect pour mon pays, j'ai toujours refusé de chanter au Rwanda par exemple. Bien évidemment, tout le monde n'est pas mauvais. Il y a des bons Rwandais, il y a des mauvais Rwandais, il y a des bons Congolais, il y a des mauvais Congolais. Tout le monde n'est pas mauvais. Mais par respect pour mon pays d'origine, je me suis toujours interdit, et Games pareil, de chanter au Rwanda justement pour des causes comme celle-ci. Et comme j'ai dit, j'aime pas rentrer dans des débats que je ne maîtrise pas. Ce que je sais, c'est que les Congolais souffrent et moi, je fais le nécessaire de mon côté, que les gens le voient ou ne le voient pas, pour faire passer cette information et surtout pour pouvoir aider à ma manière et du mieux que je peux. Nasi maître Baina toke presque na suka sikoyo bitumbeza makasi. Okolobani po na FARDC message ni noza nango attaque combattant attaque maître Baina na susia mboka baute ko boma congolais na biso moko kuna police soda. Mais il y a côté qui soda na kandaka ke yelié à côté na frontière à Rwanda bomi des soldats rwandais allez tant de signer bon aller pe ba bomi because aza héros ba bien aza a commis héros aza te ma commis héros o ba non nini pona soda wana déjà route famille na ye hein il faut gouvernement Congo besoin charge na bango ko banda lelo tim ki le kufa et puis bisope faut tout ça là tout soutenir famille wana. Est-ce que acte wana soda na sala ki ko kota kuna na Rwanda papa ko tirer asala ki bientôt mabe asali bien kasi ta mission mutinyo za kufa biso mo to sene ba France hein to ko ki pe ba bolo ka libela donc yeza ba kanda mboka eza ba kanda mutu boto ko permettre que mboka na ezala toujours envahi ba ka ko boma peuple mboka na eza ba kanda c'est trop Rwanda beti biso trop menacer biso trop. Et puis ba miloti ko na tabo saleli bango ndenge nini ba otikala ka ko linga binote maître Baina lokwa na zano na profiter papa Molière le malemba aleki na parlement toza na moment ya guerre azoloba na parlement ndenge za boto ko ka guerre te na Rwanda to na minduki te to na loko te to tika na biso ku Rwanda ko beta biso okoyebsa papa Molière nini po atako to makasi te ba encourager kaka mais comment papa Molière aloba bongo micho muto ana ku to zolo belanga na ebiete na ebiete ce que on le belende maître Baina ayebi papa Molière te inutile lokola ayebi te inutile to forcer maître Baina kolobani pona FARDC poto comme na suka ezala pe mot de la fin na yo kolobani. Merci Michonoka, merci vraiment na remercier trop na nzele mission na yo en tout cas bande konaka da mboka bazo comprendre ce que nino to loba. Et puis, je remercie sous Patrick Madiga, le grand journaliste, à participer à l'émission de Salarawa, bande européenne en Boka, pour comprendre. Michel Pona, qui sont dans le babo. Basoda, FARDC, tous les Congolais partout dans le monde, tout le monde soutient à Bisso. Nous sommes maintenant sur Bango, Babounde Tumbo Balonga. Mais ce total bien, tu vas mieux placé. Et ça, gouvernement. Il ne faut pas bimisser la bango, armement à ma casse. Logistique il faut ça. Faut pas lire bien, faut pas ça la peine très bien. Et puis ça la peine là armement à ma casse. Pour ba que ne bitumba ya makofité. Ba que ben bitumba minuki. Wana c'est très important ça ma gouvernement. Maître Baina invité à 600 ngana kota velo la nga rapide. Et puis lokola mo bazana front, bazana zamba kuna bazana est bazo bunda, batiki ba famille na bango. Batiki basi na bango na bana na bango. Gouvernement il faut charge ya basi na bango na bana na bango. Pour bango bazana ta otinda mbongo te pour bazana bitumba yana habito lingi distraction te bango siko message na tindeli ba soda FARDC ceux qui va remarquer gouvernement sala bango loroté armée ezate logistique ezate bazana doit ko dénoncer baza ba te mon la clarté ba fandika kimia mabe bon mon clarté bon dévoiler secret tout c'est ça pour peuple ça nini alandelango. Merci ming peuple maître Baina loko mo mukuse kaka Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi bitumbe bandi nan basala ta déclaration te na tina bango te na eli bango te
Maître Baina za na tina Jean-Pierre Bemba te, aza pe na tina Moïse te, ya za kaka na tina ya Congo, ya kobundu ya Congo. Est-ce que eza likamsusu o na tunio te oyo mona ko ngoloba soko loba. En tout cas likamukaka nga nazo telema conscience ba congolais sala pays eza na temps de guerre. Pays bato baza kokufa, toza na temps de distraction te, toza na temps robina te. To ape na temps te toyo kakao, soki Wenge 4x4, mon conseil on se va bêter aux mbongo va tinda farde. C'est farde ça a besoin mbongo. Il y a pas congolais non, il a besoin mbongo au gouvernement. Oh mon a besoin mbongo au gouvernement. Ah merci ming ba ba lo ba ke bazo beta conseil. Heureusement yo mo lobby chance. Ba beta conseil ba colter mbongo va tinda la farde. Ba ventrier. Baza ba ventrier ba kosende bazoba. Ba remarquer que peuple congolais mon ba se pilater, ba est-ce qu'on a gemoko boy. Ndega ba kosako conseil au bétango pour une action humanitaire. Ça va monica la porte de tellement musique. Action humanitaire. Et au débat tu na Kivu. Baloba bongo pour ba moni bo tellement libango. Ça bo tellement bango te ça ba propre mbongo na bango. Le roi ba congolais ba lingi musique wate ba ko kosa. Aussi lo ba ki ngo déjà que ba sangani pour na mbongo. Soki mbongo tembe ba sangani te. Tona tina te. Message nga pour na clôturer Michel Noka. Peuple congolais au kendo kota concert wana. C'est que azoko sa conscience nae, c'est que andimi nae, amema makila ba congolais na nzoto nae, ba congolais bazokufa. Alors na minute toza na matanga, toza na temps robinate, toza pe na temps osepelate. Toza na temps tous les congolais vigilants bundela mboka. On a lobby en tout cas mutamaela à comprendre, mais mutaza maela était à comprendre. Quand on a le baraki, quelques congolais ont toujours des retards de comprendre des choses. C'est ça. Merci Ming Maître Baina. Merci monsieur. Merci Mingi Nasi Bolandi Maître Baina Judoka International. Tokozwape intervention ya bande konabiso ya Kinshasa avant tozwa intervention tozwa nanu intervention ya bande konabiso ya poto bango balobi nini pona concert ya wenge musique pe pona mboka na biso. Kuna tozwaki bango epai ya Assemblée Générale ya Président Okito Tolanda bango. Bonsoir, dans l'émission Question Time en direct à Kinshasa, Place Bozali. Et ça surprise na kutani na Président Okito ya Congo Support, mais Président Koloba Mingite, Président Nanga pesa bino mbote, alo baka muke pour na réunion lelo, mais tokozwa présent en exclusivité pour na makambu ya mboka. Awa na boyili mbiza okende tozana na posa nayo mbote mingi na bandeko nanga bana kini malebo bana Kishasa na ebete tozana bino elongo boye bosa na biso te makambo ezolo ba na mboka ba diaspora ba yaka ko sala musala to travailler makasi pona mboka tozana bino ensemble Congo Support pesa na Congo kuna lelo tozana lisangisimo kwa munene tosangania wapona totala makambo ezebele to salisaki elo mo ba bengi yango Assemblée Générale to pesi rapport na biso ya ne lelo lisusu to discuter futur ndenge ni to sala na futur to identifier ba projet belé tozana 5 projets na moko ya minene ya ba projet zali ndenge ni to sala ke ba mboka makambo ezo ya na 2023 tozala vraiment na kati et to kanisaki lisusu makambo ya FRDC armée na biso to pesi yango support o biso tozo pesa na diaspora support wane kozala na ba anglais belé to lobela ki yango to ko pesa support o ye kozala mosolo to ko pesa support o émotion to ko pesa pe support peut-être ya encouragement pe lisusu to ko continuer ko konde lisusu na bisike belé pona renfort ya armée na biso zwana valeur nango besoin na biso ezanini armée na biso gagner victoire wana et nous devons détruire le pays qui s'amuse avec nous. Merci beaucoup. Merci Nagoyamba président azali président ya diaspora et puis président ya Congolais Support mais président nazuye kaka pied levé Nagoyamba émission spéciale bon à la brancher na 6 semaines prochaine ko la vendredi na ko pesa bino date président akolobela makambo ya agression oyo tozana ngo na Rwanda na kozwa rendez-vous na epo azamutu ya ba misale bele. We said zero negotiation with aggressors. Tolobiawa. We said zero negotiation with aggressors. Donc négociation qui jamais kozala na agresseur. Muto ya zaka agressé mboka na biso tozana négociation mokote na ye. Et biso tozoye ba ete ngai nazali congolais, nazali muluba, nazali mu Congo, nazali mu Swahili, nazali mungala, nazali pe diaspora. Kobo sana yangote tozali mutumoko. Merci beaucoup.
En tout cas, le président, n'a pas levé voyager trop, n'a rejoigné des émissions spéciales. Donc, n'a rejoigné même Nandaku, Tovandi, Alo Bapenza Makambu, Ponamboka, dans moment où tu as un moment crucial. Merci, président. Merci mingi mishonoka na ebiete osaela kanzambe mingi moyembi munene na pesa ko respect makasi na ebiete oningisa Londres batu mutu ayebi ote na mboko présence na yone sikoyo ezako la s'appelle le son na ba star na biso ba congolais bokota na makambo mboka oyo aza star munene azali musicien oza biso na respect na communauté oyo asala ka fierté na biso akoya na mboka akoyemba akosalela nzambe et puis banzembo na ye tokobeta ngo pe kalata wa bokoyoka yango. Merci bien na présence na onde komisho. Congo Congo Baseleki Congo Congo Baseleki. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka massacre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka Andela ezate dele sage Miami Koba peuple azali kolela Baseleki likola ba politicien ya moyibi Baseleki likola ba politicien ya kanyaka Baseleki Congo Congo Baseleki Congo Congo Baseleki. Bonjour la famille, l'émission spéciale Next Gen et Mimi Bissoli Kolo. Suivez spécial Next Gen tout le lundi à 6h en direct sur ASTV et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Cette émission vous permet d'avoir les détails sur la compétition, les précédentes prestations et activités. Une surprise à ne pas manquer. $10 à gagner, équivalent de 20 000 francs congolais, si vous répondez correctement aux questions prévues. Next Gen des Makambu, Next Gen des Souka. Désormais, rien d'autre à regarder que Next Gen Competition. Next Gen des Makambu, Next Gen des Souka. Suivez nos castings les samedis et dimanches à 20h juste sur Aspect Spirituel Télévision ASTV, la chaîne incontournable, et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Surtout, n'oubliez pas de s'abonner, liker et partager nos contenus. Next Gen Competition. Préparons la relève de la musique congolaise de demain. Alors, les autres grand combattant, on a vu combattant Mounene, combattant résistant Libita. Azalaï peut qu'on a radio Bendele, mais à quoi bisabiso, Nicolas Belé, n'a pas à pied levé, mais nous rejoignons émission spéciale. Bonjour, combattant résistant Libita. Bonjour, Michonoka Mobundi Kolo. Merci, Mingi, n'a pas à pied levé, tu reçois bien Mingité. Ndeko Libita, combattant résistant. Depuis Honoré Ngwanda Koufa, Binope, Apareko et Koufa Boka na Kalisouste. Vous avez compris na force Honoré Ngwanda. Non, Apareko jamais Koufa. D'abord, Nazo se présenter. Ngali Bitali Bongo, Nazali, représentant territorial à UK, c'est-à-dire Mokonzi à Apareko na UK, dans la United Kingdom. Pe Nazali conseiller national na bureau ya président Alphonse Ebama Djoko. Mais na lobita depuis Honoré Ngwanda Koufa Bino Bolala Apareko yoka na ressources ba marche rien de nos côtés. Non, toko la te Apareko la te Apareko za la. Mais Honoré Ngwanda atika biso Bible yango zali makambo ya komaki na makambo ya lobaki. Lobi ba te belé ba boyaki makambo mais Honoré Ngwanda lobaki kemboka za occupation ba infiltrer biso na mboka Kagame mutazo sala nyonso et politique kanambe za
baza kata maso na biso beaucoup bandimité mais lelo ba nyos ba pesi raison donc combat na biso e ko kufa te parce que lelo et c'est na biso ezali le peuple le souverain primaire bana mboka ba yambi message ya monsieur Noro Mbanda ke mboka za maboko occupation et puis monsieur Noro baki batu ba libérer Congo ezali ba peuple congolais le peuple se libère donc to komi peine ya ko libérer Congo donc combat ko kufa te. Merci vieux Libita le grand résistant bundi mingi plus de 20 ans 21 ans 25 ans to ngai pe biso pe ba lekine to bundi pembe na ba vie mais vient na kotunuka demi tuna pona tikoza pressé toza agressé na Rwanda toza déjà agressé bandakala mais ya turo yo agression penza e monani monda te okoloba nini agression zo sama sikoyo osengi nini peuple sala nini armée sala nini président sala nini eloko ni okoloba en général donc c'est-à-dire en général comme na okoloba d'abord on repose félicitations na ba patriote militaire au bazana kata FRDC félicitations na bango les lots bango nyonso ba comprendre que ba prétaki sûrement pour na école makila na bango pour na école les lots ba telemi c'est vrai infiltration za makasi na kati ya armée mais problème toza nango mais sondora dans le l'air nyonso identifiez-vous donc ba s'identifier ba yeba nani il faut ba ka isoler banda ko salama na bato ba okota biso na kati na mboka donc ngazo pesa ba félicitations et puis biso la pareco président na biso oyo oya kitani na monsieur Noro Mbanda Alphonse Bama lobaki soutien na biso à pareco na armée na biso pambate ba patriote bazanga donc toza sima na bango et puis tozo singa peuple congolais. Au moment où les politiciens ont fait un message à sauver populaire, bazo kokate. Mais na yoka ki sengo na front, na Grand Kivu, général, y a armée à zoper sa mibe qu'on a ban mboka, bo se défendre, bo simba nzete, bo simbe lo nyoso pendant battre mboka. Donc ils ont déjà signé le peuple que ngonga ekoki faut se soulever pour to big samboka. Quant à Félix Lotuninga pour la président nazo rara mawa. Ndaksa na pesa pour la Félix atala na Ukraine. Président en Russie attaqué azo sala nyonso bazo kwesa mboka mais l'air nyonso au monde na t-shirt ya armée azo lembate ko mobiliser ba peuple na yepé armée na yeke to défendre mboka alors Félix azo bangani est-ce que ça na kata complicité est-ce que ça très ayebité mikoleke yemoko Félix alobaki nini ah c'est vrai tozali agressé na ba Rwandais Dieu merci à comprendre que oh muto ya ko benga frère à comprendre le local azali premier agresseur na biso donc asa na musalo oyo vraiment bana mboka bazo s'attendre parce que monsieur Noro Mbanda lobaki loko moko bobo santé abaki Félix akoya olakisa bino nyonso nga lobaki bino ba ekai na miso na bino okoya mais lobaki pe Félix azali l'un oyo akoki lelo soit lati bo patriotisme à Big Si Congo mais soit zangi bo patriotisme yem ta oteka Congo lobi ndeko libita lobi na président Félix Tshisekedi président Félix lata ki patriotisme soko lati ki patriotisme ko Big Sa Congo soko lati angote Congo ekei na maboko bapaya pona ko sukisa posa pressé concert le 30 juin wenga ko beta ba mama ba telemi batu ba telemi balobi le 30 juin tozana bitumba concert wa ba pusango wana ezali lo basuka okoloba ni ozana concert beta to beta te mon frère attaque une expérience na yo grand combattant oyo na zui oyo grand combattant donc résistant faut dire ça grand combattant OK yamo ba bina ba grand combattant résistant bat ba vandi no Mbanda balia no Mbanda bango ye bolie pe no Mbanda trop bon moi c'est-à-dire sans me vanter ce que la bateau ba vanda qui na peur il y a résistance mais son Mbanda zamboko atumba toza misatu teza ngabo na yebi pona wenge kolobani pona wenge na yamba yo émission spéciale soko lingiso pona wenge bandeko matanga za ndako babina kate toza na matanga toza na matanga biso toyebi ke 17 ans toza na matanga Dieu merci lokwa bango ba comprendre lelo mais biso 17 ans yango toyebi ke mboka biso concert na mbongo bakozwa bakopesa mona na affaire de boni mwana ya recherche comment il s'appelle encore Youssoufa alobi okende Uganda na Rwanda te pour akobeta concert obi a raté combien ba millions Daju mwana ya mutudanga juna jana RTN alobi
à Okendete. C'est-à-dire on peut pas jouer conscience. C'est pas comme ça. Vous avez monné au solide au côté. Azape makamuna monde de musique azali. Monde de musique azali. Merci mingi. Nabi ko za pressé. Okolo bani na bakinois. Bakinois ba yokata yo. Bakinois surtout qui vous tient partout. Surtout dans un moment agression. Qui vous tient bakinois bana konyo so les rango to récupérer mboka. Boye baba parler na bango. Boye babisika bazalaka. Boye parce que armée c'est pessimino nzela ke mboka za na occupation. Ça dit que to big sa mboka le bezabino ba peuple congolais. Armée na bino ko sunga bino. So bo sali boulot kitoko bo sepela makamuni armée au sala. Donc tala message nga rappelé surtout bana changu. Boye biga na 98 musa to sala vie. Courage to sala boulot na lisusu. Merci. Merci Mini. Les grands résistants. Les événements de Novana Bino na question time émission Kangi Kishasa et Kangi tous les 4 quoi kin émission vérité ba kino bazo kolinga nazana ba ingambe mibale balati Congolese support group bokoy ko se présenter kombo na onani ngai kombo na ngai ndeko François Chibangu Katalai tozali groupe ya Congo support group biso touti Liverpool donc toye lelo pour participer à l'Assemblée générale au Isaac Lelo Awa na Londres. De quoi se présenter? Ngai kombo na ngai Riva Ikenzambe membre ya Congolese support group à niveau à Liverpool. Toye pour participer à l'Assemblée générale na Congo support. Président Salobaki Menga lokwa na mbibino bazaba jeune mboka za na bitumba. Na moment mboka za na bitumba wenga zo beta concert le 30 juin. Est-ce que vous avez pour ou contre concert le 30 juin, na moment où vous avez agressé Bitumba Zali, basoda baza ko bunda okolobani. Bon, premièrement, hello, on a eu ça plutôt solo, on a un débat depuis Kala. Donc pour nous, en tout cas vraiment conserve mes annulés. En tout cas, les musiciens na biso boza ba congolais. O ba kufa kuna na Rwanda wana baza bandeko na biso. Ba soda bazo bunda kuna baza bandeko na biso. Na moment donc toza vraiment na passe na mutema. Donc so ba obeta concert wana pona ngai vraiment en tout cas ils a regrettable. En tout cas bo soutenir biso te bo soutenir peuple congolais. Et puis wana souci à mboka na binoti. Merci beaucoup vraiment. Oko yoko baksanini. Bon pona nga na koki koloba bouye. Pona nga na koki koloba bouye. Toza ba congolais biso nyoso tout. Toboy musique. Mais date wana ya le 30 juin vraiment ezali date oyo il faut tout réfléchir. Eza journée ya réflexion par rapport ya makambu oyo toza nango na mboka oyo et concerné biso ba congolais nyonso tout place tozali. Donc pour ngai na kosenga na ba musiciens congolais to lingara bino mingi mais to ko souhaiter bo annuler concert wana il y a le 30 juin parce que le 30 juin ezali jour il y a indépendance ezali jour oyo il y a réflexion il faut toyeba mboka na biso ebandaki wapi pe ekomi wapi ezokende wapi. Bonjour tozaka kokoba se na mission na biso lelo tozalaki penza na réunion à Congolese support tokuta na ba diaspora ba Congolo baza na souci ya mboka na bango ndeko ko se présenter kombo na onani. Kombo merci mingi pour la parole. Kombo na ngai ndeko Yvon Katalai nazali vice directeur et relations publiques na Congo Support na vandi na derby na longwe derby ti awa pona ko participer na assemblée générale. Kolongwa derby awo yena moyeni. Bon moi awa na oyebika na mboka o tozali tozala ba moyen belé tozala moyen belé toyaki na moyen transport moyen mutuka nayaki na moyen ya mutuka meminga tinde nayaki na Londres. Tosali combien de temps? Tosali au moins 2 heures 30 minutes. Sikoyo derby soki sokolobi na Congo eza longwa mboka nini poko ma Kinshasa. Bon soki tolobi tolobaleti na Congo eza lokola ozolongwa Kinshasa
ti ozokende na lobana ti neti na pesa ka exemple ba Congo to maki bandu neti ozokende ti kikwiti donc alongwe mboka zalaka ana Grande-Bretagne comme nango derby alongwe derby aya na Londres au sali 2 heures du temps na voiture na sali 2 heures du temps na voiture donc eza lokola mutu alongwe kikwiti aye Kinshasa a sali 2 heures du temps mais mboka oyo eza na eloko te baza na richesse à sous-sol te mais baza na banzela yango ezali mpenza sujet te mais yango moi chaque fois na émission nanga nalingaka to aider mboka totalisa bango bamoyen nini oyo ezopermettre mutu ata aza musika connexion na ye na ville eza eloko te to césarde te tosala jeté omoni moment oyo tozala yango eza moment mo eza très sérieux oye bandeko na biso ya bamusike toboyi musiki te toboyi bango te babeta toboyi bango te basala musike na bango nde basalaka ozo comprendre ndeko na nga mais moment oyo tozala yango eza moment mo catastrophe eza moment mo eza catastrophe tozango lokola jeté omoni musiki wana musique wana baoni babeta wana bani bakota na distraction mais na oyebisa eloko moko etange mosali na nzambe musique wana ntango bakota na distraction eloko ekoleka wana soki bamusike wana ebetami le 30 juin distraction totale omona eloko nini esalama mais soki bandeko na biso batelemeli musique eza te biso na tout ozala lisu likola lisu totala nini ndenge nini bainemi bazoyela biso omoni bato nyonso bazala concentré na miziki distraction continue kata mboka esika ne monguna oya okota akoinfiltre biso très bien pe basilisa biso. Merci mingi na okoza mosala na nzambe. Ouais, na évangéliste. Ah, mosala na nzambe ojete nkiri to mandefu na moko. Te oyo ezali secret moko bato mingi bakamwa kaka ezali ya famille bandala ba kibo papa na biso bato mingi bakansani ke na tie tenti to linte eza original. Bonsoir ba mama bakoti pe makambu ya Congo ba mama balobi bakotika la simate tozui mama na biso la femme congolaise mama bando se présenter comme on a. Comme nanga Anto Atangowena naza vice-présidente na département ba jeune ange ba bengi ba young naza vice-présidente présidente nanga pe azo empêchement à 8 menga na se présenter attaque vice ya ba young na kata Angleterre na Congo support group. Merci mingi c'est pas li pona zaki dans réunion président lobby mais yo attaque maman tozui pona mituna mibale mboka na biso attaqué toza na guerre na Rwanda okolobani pona biso ba mama tozoloba ke tosi to telema parce que na ba mama nyoto koma involve na makamamboka parce que liboso to bando tikela ba papa mais to moni ke no biso pe ba mama photo telema parce que bano ba oboma na mama muto mema bango 9 mois wana otali kaka bonde bakati mwana no kingo bakati kati ba saboter ne ba sabotaka njoto ya mbandeko na biso ba congolais esala kapasi yango lelo to lobi atake ba mama pona mboka na biso ya est mama nyonso oyo apesa mwana na libele ya komela ekomi tango yo telema na prière ekomi tango yo telema s'il y a moyen kopesa loboko lokola ndeto moni ba faire de ces coups de chapeau na mboka nanga na makambo ezosala ça me va tout droit au cœur pona komona bandeko ba soda na biso nde ba telemba lobi non to stopper makambo o na este eze sengo mingi pona ngai sikoyo ba mama concert ezobeta le 30 juin na stade de Martyrs ba wenge basangani ki avant makambo bitumba eya mais bitumba ye makasi na est mais concert eza le 30 juin yo kolobani est-ce que ozali pour concert beta nango toza contre concert to tika ba beta na bango okolobani eloko yango toyebisaka ba congolais eloko congolais alingi ayebi aliebi te eloko congolais alingi ayebi te parce que wenge
boza ba musicien na biso to sepelaka pe na bino mais kotala pendant autant des années nini o biso tozo souffrir na tango bato bana kati kotala vision ya mboka nde ekende liboso bino boyela bato distraction na kati keno wenge ezobeta na kata stade hein jibo lobelo komoko lobi soki moto ezopele pa ba voisin basala kanini alors yo moto ezopela na mboka na yo Paul kanon doit éteindre non moto ezoleka na kati mboka Congo te bino boyela bato keno match ebeta na kata stade match ebeta na kata stade soki lelo jibe wega bato nyonso bazo préparer pona makambo ya match ya kata stade wana ya kambo ya concert wana soki ke babebi soki no mwana yo akufi est-ce que côté masu na podium na pona koyemba mais bato ba okufa na est wana ba bande ko na biso ba congolais bato ba okufa na ba étranger te vraiment ne ba lobi kono aimons nous vivants tozo continuer na ko sabote de bina ko supporter bino na obozo sala ba ko sabino te corruption ezebele comme bo telemi ke boku fa pona ekolo beaucoup fali souté ba génois ba maman comme ba maman ne ba bota bino tout ba maman ba telemi ata pona ba prière beaucoup fali souté li ça c'est yependie leki yo leki eza pona ba bunda pona ekolo na bino coup de chapeau na va faire baisser toi na sima na bino ingeta to ko supporter bino ingeta tozinde ko na biso ko pesa pe message bonjour ndeko boni. Bien mon frère, je me porte bien par la race. Est-ce que tu peux te présenter comme on a dit? Bien sûr. Bien sûr, je me nomme au nom de Douglas Bukasa. Je suis secrétaire du parti Youth aux jeunes et puis intégration na Congolais support na Angleterre. Nayebi anglais ezamo makasi émission za mingi lingala po bas je veux me forcer. Na rotuna mituna mibale wenge muzika azobeta concert. Est-ce que tu as Wenge musique? Bien sûr, je n'ai Wenge musique et même pour ne pas peut-être que surprendre, j'étais aussi membre de Wenge. Je suis dans Wenge, j'ai chanté avec Blaise Boula un album de Pondération 8. Vous savez qui est musicien? Moi j'étais aussi un musicien intellectuel, mais j'ai été musicien. Ok, musicien intellectuel, c'est là que moi capelle à moi. Non, n'a aucun ça on est passé si na bongo la moté non. Par rapport à ma foi chrétienne, je peux pas faire ça. Azalaki musicien à Pondération 8, il y a Blaise Boula. Mais si koyo parce que je suis plus de ce monde là, je peux plus chanter. Ok, bon, je moko sala moi capella moko. Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Tu es tout ce que je besoin. Nul autre que toi, Jésus. Je t'aime tant. Nalinga kayo koleka nyonso Yahweh, Yahweh. Oui que on me dit baniasa mokili na Nzambe. Non, et ça, musique est où t'as la musique est où t'as la bonne. So tali batunyo sur ba grand musicien nyo sur la mokili. Ba grand musicien nyo sur ba mokili lelo au mona ke no bazara na nza. Na leli terminaison suka so ko ki ko bandela suka. Bandela please. Bandela ma terminaison suka ka. Nalinga kayo koleka nyonso Yahweh. Boki lourdeur azocha. Bon, en tout cas, félicitations à la Bédéo Maboko. Merci Mingamo Benaza chanter. Merci na Sepeli mais Wenga Zobeta. Est-ce que ça pour ton contre concert en un moment? Bon, nga penza question na yo na ko répondre en autre je suis pour ou je suis contre mais question na ko répondre on en est en sous ya. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme retombée ou qu'est-ce que peut peut-être changer par rapport à la game actuellement actuellement passé pour dire contre ou pour il faut voyer parce que Babylone monsieur ezalaka na rozalanga na contre mais bon tant monsieur rose à peine point mot tant positif et qui va apporter par rapport à la situation de passer actuellement parce que dans une guerre ils ont une façon de bitumbe bundamara. Tous en attendant, on a été atteint la magamba Ukraine, les autres monango. Donc malgré que nous bado bundakuna,
mais eza pe makambo mosusu bazosala na pembeni par rapport à bamédia mpona kobunda bitumba na po bitumba ebundamaka bamanière ebele. Étant congolais, c'est que nga na soutenara il faut tozalaka unis. Nasi tolandi intervention ya bandeko na biso ya poto siko tokolanda pe bandeko na biso ya Kinshasa o balandaka Next Gen yo pe soko ningo saka ba intervention benga biso na numéro oyo tokokotsa na groupe na biso ya WhatsApp toza na groupe na biso ya WhatsApp comme nango les amis de As TV Question Time soki tokotisi yo nde okobanda kosala ko intervenir obano benga biso na numéro oyo okozwa ngai moko commandant de bord Mishonoka tolanda intervention ya bandeko na biso ya Kinshasa. À propos ya conseil ya wengele tani nazo yebisa bandeko na ngai ba Congolais conseil eza na problème ya terre te tozoyoka bandeko na ngai toyebi ke conseil wana ntango obengama le 30 eza mpona kosunga baFARDC ya biso baFARDC baza na posa ya basoutien baza na posa ya makambo ebelebele. Ce n'est pas dit que parce que guerre est dans l'Est, que les musiciens la biso va mettre à concert. Wana eza mabe. Soki eza ba que les musiciens va mettre à concert. Biso nyonso tovanda na banda parce que toza na matanga. Mutwani malisu tete kambongo tovanda timbo matanga yosila. Ce n'est pas ça pour nous on a besoin musique eza misala na bango. Bango ba bako na kabana na musique wana. Mais ndenge guerre eza na boka tobo ite. Eza guerre bakoyembe la FARDC bakokumisa FARDC na biso bambongo nyonso oyo ezobima bakende kopesa FARDC po basunga bango makasi ezala batravaye na pesi FARDC longonia na mosala kitoko bozosala na bahero na biso bauti okufa nzambe asunga bino biso toza wana mpona kosoutenir bino à 100%. Merci. Mbote bandeko na ngai question na ngai liboso eza boye le 30 juin eza journée oyo tofetaka indépendance to te na bandi réponse eza vrai tofetaka indépendance na mokolo wana ya mibale na koloba boye indépendance nan dans un pays c'est quoi so na bi nayeba kopesa définition nango na omona ke non indépendance c'est une condition pour une nation, un pays, un état dans lequel résidents et la population s'exercent l'autogouvernance et habituellement une souveraineté totale sur les territoires. Bandegata bino moropena. Ah, toza na fête, to fêté. Bandego na biso kuna na territoire na bango, bazana bitumba. Est-ce que tozo kanisa vraiment? Pe est-ce que capitale na biso comment eko koza na fête na stade kuna tope molulu na kobina na koyemba tango bandeko mususu na ngambu ya este kuna bazana na bitumba bazobuma bango bazovioler ba mama na biso donc ba mama bebele bele mboka moko te ikokoza na fête tango esika moko ya mboka na bango bazana na bitumba. Exemple ya ba ukrainien bandeko na biso même ba joueur ba kotaki ba bango ba koti ba bango donc emosaki non bango tout baza même moral donc Koko kendi na ba fête to fêter le 30 juin le la journée indépendante na biso tango nani ndeko bandeko musu bazana na bitumba. Oui, mbote lisusu bandeko nyonso. Oui, nalandi ba message ndenge utiko le kama awa pona makambo ya le 30 ya concert ya Wenge. Vraiment pour nangana obakisa boye commandant Mishonoka mon président vraiment ba message na biso eleka ba konzi bazo ba précaution concert wana vraiment ezana tina mon côté vraiment ezana iloko moko te ko changer ce qui ba musicien wana ba werera na ba jibira ba beti na Wenge eloko moko ko changer wana ezate bakoyemba nini nzembo nini ya sika bakoyemba tanki na este mobulu eza batu bazokufa na moni ba photo awa basoda bazokufa sikoyo bango bakoya pona kocha makelele kosepela kobeta ba muziki batu bamela masanga balangwa bralima ateka brakongo ateka tanke basoda bazokufa kuna na este
bato bazokufa kuna na este bango baya koyemba na stade des martyrs. Bonsoir la famille, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Nalingi un peu intervenir concernant concert ya Wenge Musique 4x4. Personnellement, moi aussi, j'étais contre ça parce que je voyais ça que nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil, bandeko na biso bazokufa na este. Biso Kotoyo, la capitale, on joue de la musique, c'est comme si nous sommes en train de faire une fête. Bon, vraiment, je n'avais pas vraiment apprécié ça, on a apprécié qu'il y a vraiment dit. Mais n'ayez qu'à comprendre, il y a moko ezali que omoni armée, basoda na biso baza na bazo bunda. Mais basoda wana bazape na ba famille na bango. Il faut qu'il y ait des aides, il faut qu'on aide bango. Il faut qu'on tia maboko, bazana besoin ya appui ya population, bazana besoin ya lisungi ya population. Lisungi wana ekoki kozala financièrement, moralement, spirituellement. Bonjour, commandant de bord. Ezanga Jules Mbete. Nabengi depuis Kisesu. Donc pour un concert ya Wenge. Biso tozaki ya moto tozomona ke tozolobe beta. Mais kotala oyo tozomona sikoyo donc kande ezomata makasi. Nga na pesa exemple moko Congo ba bien ça pays chrétien. Ba chrétien bazé belé tant que 90% ba congolais bazali ba chrétien. Mais to croiser maboko te to bossa na te ke bana Israël nazoloba ba kotamana likonzi na moto. Nanzambe aza benda en personne sous forme colonne de fer qui sera en man mais soki bitumba ba kotelema ba bundi penza bazoki ote colonne de fer kita bundela sauter colonne de fer tozo prier na maboko tozo bunda donc eloko wana concert wana penza to boyi yango mais salama wapi kuna bazolela bazo décapiter bato bino bobeta concert bato babina bango bazo boba bina mboka mbongo na bati po ba biloko tozo talizo matisaka ka méchant ba o mbongo na batindela bato à est so ba batinda bato à est ba sensibiliser bato ba o nyoso nga okota concert a Wenge ba 5000 wana basala kesi moko batinda bango ba vana po ba perdre na bango énergie te po ba ko yemba te ke bande tisuka ba yemba ka banzembo ya ko soutenir FARDC ya ba yemela Congo ba yemela bien nzambe na biso ya lola a soutenir Congo. Oui, salut commandant de bord et je salue aussi le maître Baïna. Juste ça pour le problème il y a concert wana Wenge. En fait, tant que Mboka est en akimete et vous allez inutile badbaya kobina. Comment est-ce que mtako aya obina tant que yemo azana matanga et pas nae. Ça ne se fait pas. Et alors, ceux qui peut-être bakozo idée ou soit bazeli attaque non nyonso tozoka na est et sili là bakozo ngolu ya kobeta concert na bango ou soit ba changer idée que non to beta concert pour nous soutenir armée congolaise là ça va. Mais ce que ça que pour na ba désir charnel na bango to ba pensée négatif na bango na que non ba se satisfaire na ba désir na bango pour ba lula mbongo wana eza inutile parce que tout ça na posa ko bina nan te mabina nini to ya ko bina tant que kuna masasi zo beta bat bazo kufa. Mon frère, merci na participation na yo, c'est papa Jacques. Ngai pe na linga ki nabakisa kaka muke na oyo lobi po onyo so lobi nde na linga ki na lo na sina lobango ju wana ke yo moni ozo belisa na ndako to zana matanga na ndako otika bato bazobela o to tika bato bazolela to mutu na yo zana morka yo kende feti to kende kobina na feti o kende ko sala ba ambiance. C'est bizarre. Il y a un monde qui joue que le malheur de nos confrères de l'Est fera le bonheur
de Wenge Musica 4x4 BCBG. Ex, ce n'est pas un exercice pour Bakabwana Wenge Musica comme 80. Et là, ce sont des envoûtements. Et puis, et là, la pété. Si ma biloko wana, même les Congolais sont des infiltrés. Oko komana kaka na kati ya sa de martyr obezo beta wana bino nyonso, makanisi na bino nyonso boke kuna piu ba beti bino bor obo satanda ki pété. C'est bizarre. En tout cas, commandant de bornes, il y a bien ceux qui ont lobby idée ou c'est pas dans une économique foutu là, na Kinshasa quelque part, et ça l'a bien. Et ça l'a bien ceux qui commis na mato ya bandeko na biso. Na pona makambo le 30 juin. En tout cas, ils ont ça la passe, ils ont ça nzoto malili. Talaka bango baza bandoki moko boye bayebi bakwa basi bayebi bakwa ya mboko. Biso bazonyokola biso kuna me bango baza na priorité bazo tambola ndenge balingi voire même bandeko na biso ba congolais baza complice bazo bomba bango mususu na bandako. Ngana na mona ngote muto azo bomba ndeko na yo zo muto anozo bomba ye. Ba pays voisins nyonso oyo babanda ko banga biso bakomi makasi donc bazomona biso eloko te ezala Brazzaville ezala nani Angola balingana bango biso te boyebi bino mo makambo baosala biso chaque jour tozo kufa chaque jour nazoyeba te mokolo yango lokola bango bazopesa priorité na concert na sentiment moko boye nayebi te mokolo yango ndenge ekozala mokolo yango ndenge ozala nayebi te bandeko na biso fo kaka bakanga baporte makasi comme ezala na butu bato base protéger vraiment nayebi te po bamessage tozoka eyaka pamba te mosusu tozo néglige mais mosusu eza vraiment ba vraie information. Odanga concert wana Wenge eza un impact moko te parce que la plupart ya bamusicien basanganaki mpona eloko moko hasard te basangani mpona mbongo ya beaucoup oyo bateki Europe bayeka mpona concert wana mpona mbongo. Est-ce que boza sire ke nano a 40% bozoloba naki nano Wenge eza capable balonga 40% recette na bango wana mpo batindi nango kaka mpona ese mpona ba FRDC eza vraiment mpo impossible po la plupart na basangani mpona mbongo bayeka kobeta mpona concert moko mpona unité nationale te basangani mpona mbongo eza kaka biso balingi aveugle biso neti biso toza bapeuple moko tomesana bongo bakilanga ata moto nzoso aya akosi bino bomoni kaka kiaso bazoloba solo bayati bapola ba FRDC basali ma publicité. Merci vraiment, bonjour et merci merci vraiment pour na aider au na chaîne oh vraiment Nzambe apambola bino de plein de choses. Toujours soutenir toujours Congo à côté de prière dans Nyon sort jamais bindi les coquilles cocoya donc vraiment Nzambe apambola STV Nzambe apambola pe commandant de verre et ba chaîne Nyon surtout vraiment toujours soutenir toujours na ba prière. Merci beaucoup. Nasir Bolandi intervention bandeko na biso ya Kinshasa bomoni ndenge batutu balobi na ba balingi concert beta na ba balingi te na si Bolandi bino moko na bandako bo juger bolingi nini la majorité prime toujours pona lelo tosuki sa toujours na découverte bolanda libanda ya stade ya Tottenham ngai na bino tosuki lelo na kosambela te kasi na suka Pasteur Élysée Moutaza ko prier, ye Moutako suka na prière, ce qui Pasteur Élysée a prié, mbala moko bokotala sous publicité à Next Gen après émission esili pona lelo ngana binoto suki awa Nzambe apambola bino moyena sambela zate po Pasteur ko sambela na sengise Nzambe apambola FARDC bolanda émission yo chaque jour lundi, mercredi, vendredi na 20h bokomona makambo belé. Semaine ezoya na kotiela bino ba image ya Kini Bopeto ndenge nini Kini Bopeto ezalaka na poto vendredi prochain bozala branché bokotala Kini Bopeto ya poto bokompare bino moko ndenge nini mundele a organiza Kini Bopeto na filmaki yango kobana na ndako na ngai
ti na refuge place Babouara Bopeto. Tolanda découverte. Après découverte, pasteur Élysée Akobondela. Ngana bino to sukiwana. Nde to kutani mercredi, vendredi, même heure na 19h. Bobo Sanate émission Pezalaka rediffusée chaque jour na 12h. Merci. Tolanda découverte après pasteur Élysée. Bye. Ponanga Nabino. Ezaki Wabino commandant de bord mission noka aspect spirituel pour peto nanzoto pena molimo. Vidéo ont continué découverte prière ya pasteur Élysée. Merci. Yeah. Désormais, rien d'autre à regarder que Next Gen Competition. Next Gen de Makambu, Next Gen de Souka. Suivez nos castings les samedis et dimanches à 20h juste sur Aspect Spirituel Télévision ASTV, la chaîne incontournable, et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Surtout, n'oubliez pas de s'abonner, liker et partager nos contenus. Next Gen Competition, préparons la relève de la musique congolaise de demain. Bonjour la famille, l'émission spéciale Next Gen et Mimi Bissoli Kolo. Suivez spécial Next Gen tout le lundi à 6h en direct sur ASTV et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Cette émission vous permet d'avoir les détails sur la compétition, les précédentes prestations et activités. Une surprise à ne pas manquer. $10 à gagner, équivalent de 20 000 francs congolais, si vous répondez correctement aux questions prévues. Next Gen de Makambu, Next Gen de Souka. Bandeko, tokomi une étape na biso ya découverte. Après que si interview na maître Baino besoin comme on a stade à Tottenham. Na simi batala ngo kana ba Champions League. Na championnat anglais au besoin na stade à Tottenham en vitré au aéro des quartier ba congolais soko yé na poto oye akomo na Tottenham ba congolais ba vandaka ali boma et comment lokola donc quartier moko ndiria ba congolais wana mettre baina judoka international après aussi ça interview na ye moi tout ya stade ya Tottenham stade besoin komona ezali batongi yango kaka avant Covid ezali stade moko ezalaki na 30 000 places 30 000 places mais baye komona ke ba match ya makasi ezokotisa bazosala perte ya mbongo nde badefi mbongo na banque baye kotonga stade oyo ya 60 000 places na simbala nsima na kokota na kati nalakisa bino stade oyo ya Tottenham boza komona bino moko bakomi Tottenham oyo eza boza komona ngo boye vis-à-vis en réalité na filmele bino ngo penza na caméra ya ASTV kwe Champagne bomoni stade à Tottenham quartier nyonso aesika bato bakotaka match baza na tracteur na bango mpona koreparer soki en panne ekufi soki mwa problème minda to nini evandaka kaka wana au stade à Tottenham o mopanzi nango ato wana mopanzi toza kokende bino moko ta liboso kuna bakomi Tottenham bokomona mpe na kati ya stade baza na boutique na bango etekaka bavarese quartier oyo stade yali kombo nango Tottenham donc ezali équipe ya Tottenham bomoni bino moko bakomi Tottenham Experience na français na anglais totango Tottenham Experience donc bino mo boza komona au Tottenham quartier ba congolais bafanda ba restaurant ba congolais ezalaka wana ka pembeni ba boutique ba congolais ezali wana pembeni olingeli antaba ba congolais fumbwa omoni awa boutique bazoteka varese mbala nsima po toyaki kosala émission mbala nsima na kosenga permission na filmer na sina sololi na directeur ya stade alobi ke na bouquet na koya kofilmer stade na kolakisa bino na kati ya stade boza komona bazoteka bavarese kuna na kati bavarese ya Tottenham donc na kati ya stade baza na boutique etekaka bavarese baboti mpona basporter moni bakomi Tottenham Hotspurs donc wana logo na bango o boutique na bango nazozwa yango libanda
parce que nazalaki pendant prévu te na filmer na kati pour ko filmer na kati même na stade il faut senga permission donc nasi na sengi permission na kozonga lisusu libanda ya stade boza komona libanda ya stade oyo batongi yango avant covid ezalaki stade moko kaka ya kitoko mais badefi mbongo na banque ale baye kotonga stade oyo soko beti na google okoyeba match combien ekutaki bango bantreze ebele bakotaka oyo mopanzi toyotaki na mopanzi oyo nyonso mopanzi 62 000 places bakomba boxe ebundaka ya bagrand combat match ebetamaka basport ebele miziki mpe ebetamaka ntango na oyo bastade oyo eza ya Tottenham eza lokola Masina donc Masina mpe efale azala na stade na ye to na Tchangu baa na stade na bango Moamba baza na stade na bango donc chaque sous-région baa na stade na bango mais likambo kokama même vite aza na stade te Imana aza na stade te Mazembe bauti kotongela bango na Moïse Katumbi Renaissance aa na stade te Bilima aa na stade te Lupopo aa na stade te nzokande chaque équipe faut azala na stade nango mbongo ezokota ezali mpona équipe wana mpo bajoueur bafutama malamu normalement baéquipe lokwa bavite ekoki kodefa mbongo na banque batongi stade na bango moko bino mo bomoni ezalaki découverte sikoyo tokolanda losambo ya Pasteur mpo tosukisa émission na biso merci bozala toujours branché na émission na bino Question Time As TV, la chaîne incontournable. Moko bazala frappé na aveuglement na kombo na Yesu Kristo. 4 coins Seigneur ya mboka ya Congo ezala sécurisé par ton armée céleste. Mapinga ya lola ezala ko sécuriser mboka ya Congo. Mapinga ya lola ezala ko sécuriser président de la République démocratique du Congo, son excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo. FARDC ezala sécurisé na mapinga no ya lola. Zambe na ngai na tiki papa commandant de bord na maboko na yo. Oya ndimi kolekisa losambo oyo na chaîne ya télévision na ye. Pambola papa commandant de bord. Bundela kai bitumba butupe ya moy. Pesa ye makasi. Longisa liboso banguna nyonso papa. Hallelujah. Na tiki mboka ya Congo na maboko na yo Nzambe. Bomba mboka ya Congo na selo boko na nguya. Mutu nyonso, monguna nyonso azali kobundisa Congo papa azala frappé na aveuglement. O confondre ye Seigneur. Bakweya na ba propre piège na bango. Bakweya na mabulu na bango. Mabulu na bango bazali kotimula emela bango. Manduki na bango nde koboma bango moko. Au nom puissant de Jésus-Christ. Na tiki mboka ya Congo na maboko na yo Nzambe. Le Père de désarmement de toute force, toute puissance qui s'élève contre ta volonté. Na déclaré Kimia na mboka na Congo. Kimia na mboka na Congo. Pambola mboka ya Congo. Pambola ba politicien congolais nyonso. Pambola papa na biso Mishonoka le commandant de bord bipa ya Zali. Pesa ebo moimolali. Pambola pe président de la République démocratique du Congo. Papa na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bitumba ya Congo ezala bitumba na yo Nzambe. Elonga ezala ya biso. Na kombo na Yesu Masiya. Oyo azali nkolo. Mpe mobikisi na biso. Mokonzi ya mboka na Congo. Ndebo eto bondeli torobi. Amen.